Bandeko Balandi émission ton solo la yango na Mamuro Lompinga na pesi biso bambote bisika tozali bachar internaute na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que Banabilaka TV ya Mamura pesi biso bambote bisika tozali ya Mamuro mwana mwaso atombola nzamba Israël na grâce ngolu kolala kolamuka eza habitude ona tozoleka na ba moment moko difficile na Afrique. Toujours les calabas, maman, moko ya ba grippe, ba forte fièvre, 2-3 jours, moto akufi akei. Allez sans retour, bandeko nangai, lelo mokili, na biso, ezali susu malamu te, yango ezali, tan ya yondeko, ososola, kaka ndenge loba David na makomi alobi, nazalaka na esengo mingi, yako kende bisika matanga ke bisika fête po bisika matanga nazwaka réflexion pe na kanisaka directement ke ngai pe lobi na kokoma lokwa ndeko oyo alali bandeko na ngai na minute en Afrique ya koloba ezali te ba morgue ezali plein ya kotonda ba cimetière okoloba te tolela ndenge nini yango biso awa na Angola na minute ekomi soki ozoka moninga te sala ba effort soki na réseaux sociaux azomona na te luka ya tana ndako po basangwango ekomi kaka bomona azala in hôpital 2 jours akufi akei atiki biso bande kwa ya mamuro wana yoza na bomoi nga na zana bomoi ezala sujet ya kobondela pona mokili mobimba ezala oza na Europe Amérique partout oyo landaka biso ezala sujet na ya kobondela pona ba fièvre oyo ezo salema na minute ona Afrique ezo tosa aspirine te Novaju na parlons même pas Tolare na parlons même pas, to ebite kisini toloba, po ete na minute obiso na Afrique médecine na malunga ezalaka te, voire même ata bokoko eko simba te bandeko nanga, yango solution pe guérison ya solo ezali yonde ko zolanda biso na moko na lilo, zwa charge oyo mema yango na motema na yo, bondela pona bandeko no baza na Afrique, nzambe ya lola aleka na kobatela biso, po ete mupepo ekoteli biso bandeko, eza makasi mingi, yako sakana ezalite bandeko ya mamuro wana ezaki lisungi oya mamuro asengi biso partout dans le monde bandeko bolanda kabiso boleka na kosunga biso na mabondeli po ete ekota ke koloka te bandeko nanga mo eto kota te na ba morgue to kota na ba hôpitaux botala bongo lolenge bana mike baza kokufa bandeko ezaka ka fièvre ko sanza mwana sali petit besoin mwana kokende grand besoin mwana kokende bandeko na ba hôpitaux eza ya koyinda kisi ya malonga ezalite mbeto akolalisa ezalite to benga yango fièvre jaune deuxième épisode tonini tozo ebate bandeko kasi lo sambo non okoyeba pe kosunga biso bandeko ya mamuro wana ezala kilisungi ya mamuro lelo ya mamuro ayeli biso ni na mokolo na lelo ya mamuro ayeli biso lisolo moko bandeko ya pasi pe mawa ezosenga ajuda na bino lisungi na bino boleka na kosunga vraiment bo intervenir na lisolo o mamu ayeli bino po ezali likambo moko ya pasi bandeko pe ya mawa oyo ekoki kotangisa ngai na yoma ya miso ndeko moboti oyo kaka pasi mingi na kobota mwana yango likambo oyo ekomeli mama na biso moko na mwana na ya mwasi bandeko tolanda lisolo ona bokebi oyo mamu ayeli biso bandeko lisolo yango ya mamu ayeli biso eza lisolo ni lisolo ane salama awa aki Angola lisolo ane ezo salema awa na Angola eza te oya mboka moko lelo ezali ya biso moko awa na kati ya Angola bandeko na ngai lisolo yango ezali boy bandeko na ngai bandeko lisolo na biso ya lelo ezali lisolo ya mama na mwana kila faute eyemba papa na biso bokechu moto ya yambo alobi akila faute bandeko mama na biso aiba ikokota na mboka oyo bongo kala mama na Angola asali 35 ans na mboka oyo bandeko azalaki bongo na Congo Kinshasa atikaki ya botaki bana yemi bale kuna aiba ikotika bango mwasi na mobali atikaki bango epa ya leki na ye ya mwasi leki na ende abokola kabana na ye mama azo kaskade na Angola azo tindela bana mbongo na Kinshasa epa ya leki na ye ya mwasi afutela kape leki na ye ndaku makamuna so leki na ye pe azaki na libala na ye na bana na ye bayeba ikufanda kuna mama awa na Angola akota azala na ye jeune fille mama na Angola atikala kobeta lisolo teke abota na Congo Kinshasa mama na biso asali vi na ye awa na Angola aki kokuta na papa na biso moko azalaki bongo azabongo munganga
azabongo munganga docteur akutana na papa na biso babala na babota bana 4 basi ba grande fille déjà bakoli mama na biso na Angola bayebi kaka bana na ye bazali bana oyo baboti na papa na biso ya munganga et maman na biso la femme forte battlador ndenge kaka balobaka femme battante azalaki bongo ko bunda penda pona vie na ye et maman na biso s'en sorta aza parmi basi oyo batie pe lokolo na mboka ya Angola oyo pe basepeli bapesaka nzambe merci po toyaki pe Angola yango. Et maman na biso vraiment femme commerçante ya monene a voyagé par-ci par-là aye bani pe na mboka ya Angola na kwena ye. Et maman aki ko sutuka bongo na 2014 bazo benga ye et pas ya mwana mobali moko azo yebisa ye que tozali awa na mwana na yo ya mwasi. Mama lobi mwana na nga ya mwasi abi oui toza awa na mwana o ya mwasi awuti Kongo Kinshasa mwana na yo aye. Bande kona zonga mwasi mamukie bana ndenge batika na Kongo Kinshasa mama leki na bango akufaki. Mama leki na bango akufaki bana batika la ki disperse bazalaki suna ba place te ba komi ba fandi alelo ba fandi lobi oyo ya mwasi na oyo ya mobali ba yokani. Abi yaya ngane nazo kota nanu angwana ke koluka mama bande ko tindela bango mbongo bande kunanga atindela ka bana na mbongo eza tangu leki na ya kufi akundi pe leki na ye atindela ka pe bana mbongo atinaka mo ba quelque chose aki ko tindela oya liboso mbongo asala cabine téléphonique o to bengaka awa chamada aki Angola na Kinshasa bongo appel cabine téléphonique ndenge to bengaka ya appel nde to sala ka ba appel. Et mbongo aki kotindela bango ndeko mobala vantile kina lobi ndenge batu bazokotaka Angola tamye yo okota ngwana mbongo o mama tindelinga soko komika Angola to yebisa ete mais soko komika Angola benga mamoko mama yebisa mama ke okomi Angola et ndeko ayeba ko zwa nzela banzela bakanfufu selon histoire ndenge ndeko akomi asufa ipena na banzela mais tellement grand frère na yebisa ke ko benga mama te soko komika ko bengi mama no kite mama aya ko silikila so parce que bana mama kendo la bengi sata biso to ke de place ya zali mama abengi saka biso te yo koma kaka kuna et ndeko mwasi ayeba ko sala ka bongo akoma kitango bakoma ina kanfufu bakutana kina famille moko ndeko mwasi moko azalaki kuna akenda ikoteka abelisaki mwana ye makasi e ndeko mwasi wana azalaki wana pona kusunga ndeko mwasi wana azalaki anapenda pona kusunga ndeko mwasi na mwa bambongo ne yatambola kina ngwe koma kilisuko kusunga ndeko ayebisi ndeko wana binga mbongo nazoluka mwana kota Angola nazoluka mwana kota Luanda sikoyo bambongo na ngai bisi abite ndeko wana sira lo binga mobali na nga akosunga yo tokokota abina okende pa mama na nga pa ebite ke nazoya abite biso tokosunga yo sunga biso pe tokosunga yo ndeko wana ebe kosunga ndeko mwasi wana na kanfufu e bandeko wana pe bazaki na shwate basunga ki ndeko na biso ya mwasi ayeba kokota Luanda tanko bakomi na Luanda bayaki epai na bango na ndako ya couple wana bakomi ayebisi pe mobali na ye babenga nanu mama ya ndeko mwasi. Mama azalaki de retour ya voyage autaki Chine bandeko tango azongi babengi ye ke ndenge eza boye to bande ko benga numéro na yo une semaine passée tozo zoate et to insister lelo to zui to sana mwana na ya mwasi mwana na nga ya mwasi auti wapi o mwana na ya mwasi auti Kongo Kinshasa to zoake na kanfufu komo na ye Kingani yo za wapi ndeko mobala lobi ngana za na palanka Ozana palanka bozana ye bovanda kana ye aibisi ndeko mobala lobi na uti voyage na koma ika lobi na butu donc ndengo zawana lobi na tongo nga na ozana kikolo bima tongo to kutana na kikolo parce que nga na kikolo no kolongwa wana ba 9h parce que na okendeka ko tika baba biloko moko nga na olongwa parce que nga na umela kuna te ba 9h déjà na olongwa tokutana nayo ndeko mobali pe
ayebisi ndeko mwasi mama bino abenga tokutana elobi na 9h na kikolo yo loko yebi kikolo tenga funa bima tongo na kende ndeko mobali pa ebe kokata pongi na yeke ndeko kutana mama na biso kokutana bakutana na mama na biso basololi mama yebisa lobi mwana na ngai wana pena mwana nga mwasi ndenge za boye donc aza bien santé kitoko avande pa na biso boye ndeko mobali tanga moni mama ya jeune fille wana asepeli donc amoni mama wana position amoni nini abenge pebe na ebisie ndenge naza awa yo il faut aider ngai mwana nga oya mwasi akoyi kokoma na ndaku na ngati ya mama na ndenge ni abia kokoma na ndaku na ngati yo il faut osunganga kaka ndenge boyaki na ye ndenge pe bozozongisa Kinshasa kiabi oh mama tenga koti na ye kutuna ba cascade banzela oya ba passe abi Kobi mais on a problème te ko côté cause la difficile mais kobi mais c'est pas un problème il faut osunganga ozongise donc moi kutu ngana dépasser moi pe ngana mona ye ezalité moi pe na mona ye ezalité na koyebisa o pourquoi mais lokola ngana komi le na koma kilobi lelo ngana ye na marché to kutana na yo jeudi bakutana ki mardi abi to kutana na yo jeudi na osalela ye valise mobimba abi ndeni yana ya mobala abi yana epaza bien boye bonde yana kutumta pesa ke mbongo bakota bi bon ça va pour mes até na osalela valise mobimba na osombele ba makamu tututu to kutana na yo mercredi na mars ngana fanda kana mars wana to kutana ndeko mobala zaki dessus maman na pesa na maboko $300 abibo kende bo lia et tout oluka moyen apesa ke $300 et puis apesa na kabelu bakabelu penze bele apesa kiye bakabelu ayebisi acha na mutu mususu abomba po ndenge azobima ndeko mobala zaki vraiment dessus moi yebisa ndeko moi c'est ça yebisi kaka toninga tona mama na bino mama na bino aza mo gros soin mama na bino avuma na position ndenge bazolele ezaki te moi yo kende zate mais apesi yo mbongo yango yo ndenge za boye obongisa mama nzaka osoma nini osali ndeko moi si pas sepelaki azui kabelo mama na yapesa ki azui ba oya kozwa openda bien mama bino otinda voiture ba koya kozwa yo OK ça va mama no kutavanda kana mart afanda kapenda côté ya bien OK ndeko moi si pas sepeli azui vraiment espoir mais ndeko mobala ye benga moi si na ye asololi na moi si na ye ayebisi ya lobi donc mwana oya mwasi mama na ya lobi fa zonga Kinshasa ndeko moi sabi siko saba jeko kaka ndenga nyoko mina banzela bwe po akota bia ifa zonga mama na ya lobi fa zonga oyebisa nga makambo mercredi pourquoi mwana oyo fa zonga yango mercredi ne tokutana na ye na kende kozole ba bagage biloko ne surtout pourquoi mwana oyo il faut azonga ndeko moi sa lobi te jeune fille aza bien jeune fille soka za kilo yenge niveau na kanfufu babande ko linga niveau na balunda niveau boende fille akota balunda mwana pena mwana malampo ani mama na yako taibo azunga za déjà grande fille déjà ba 27 ans eloko ni nango ya kozongela Kinshasa mama na bango ngo omuna ki ndenge na za na pasi abi mama na za na pasi te azana mbongo yo tali jeep azana mbongo omuna pe muta uti Chine ndeko moi sabi balali mardi l'équipe mercredi jeudi en rendez-vous mama bengi aipse yaka to kutana bakutana na mama bafanda mama bandi ko expliquer azolela abi ndeko nanga yo fo sunga nga kaka abi moni wana mwana na bana na nga nazoka charge na bango nazaka soin na bango na Congo mais ndenge na kota ana Angola na bala na wanga na bango epa ya mobali ona sana ye na lobake na bota te na Congo bana na nga ya liboso zaka ona boti awa 4 ona sana bango bana ya mobali na nga abala pena lopete na musafi femme légitime abi na oyeba ndenge ko expliquer mobali na nga te abi pota na lobi na kosa ke baza bana ndeko na nga bazalaka na Congo un jour ekoyeba na kaka po mwana nga mamso ko linga ko supporter te mamso ko linga sala ba fier ya mama na yebwe babi naza na mbongo nazo vivre bien et ça la nga pe pasi ndeko na nga sunganga ndenge zaboe soka komika kin na osala ka des voisins moyens na luka na bimisa banga partir Kinshasa na bakenda tapoto pona lukela bango ba méthode menazo kate siko ndenge naza penda boye naza na projet na okeko somba lopango na Kinshasa na okeko somba lopango na sombela bango lopango na cha bango na bana ndeko na nga bakufaki bazala ka kuna nazo ko kate bana na ngai moko na tangisa bango classe na tinda kambo me loko ne saliki ayangula abi aza déjà moi c'est akoli moi c'est kitoko
Déjà ebisi biso aza na 27 ans ma musu souci ko linga ova pembe na mama na ndezo sala ke aya kaka yango akaskadaki abinde ko nga sunganga na kokate apesi ndeko mobali $1500 ayebisa ki 700 afuta ba transport ba mi balé pour abimisa 700 apesa jeune fille après aki ko baksa sur 300 na mbongo mwana mwasi po ça lokola $1000 akeno Kinshasa ayebisi ndeko mobali na miso na lobi ozwanga lisulte aba mon numéro na changer ngo na okocha simu suka na miso na za suka numéro ote mwana sa ila ngo ezate okopesa ka numéro na nga oyo ka soko komi na frontière omoni pena ki omatisi na mutu kabimi Congo ndeyo zwi numéro na nga oyo opesa bi numéro asika ya mama na bino ya ngoyo mama zwi portable ya bien pende ya kitoka yo moni téléphone na uchi na ngo Chine uchi kosoma téléphone na Chine sombela ekutu mwana nga oyo ya mibale a abizwa téléphone opesa eza na ba réseaux sociaux eza na makambo nyonso na kati tango akokoma opesa numéro na nga oyo abenga nga loba na ependa vérité que maman na bino awa na ngola abala mobala bala za médecin et tout azapenda na position mais erreur maman na bino asalaka awanga na kayona ndeko na mobali yango na omoni na minute oyo autrement ya kosala ezate yo il faut kaka ozonga Congo maman na bino asungela kabino kana ndenge ya Congo et akosala ba effort bo bimame bo luka déjà lopango na Kinshasa ata na yolo lokola bozaki bana ngaba bo misai na ngaba mais bo luka ata na yolo ata place na somba lopango wana po bo fanda ezala souvenir na bino nazo kokate azwi photo ya bana o abota apesi mwana mobali wana jeune garçon na lobi mamour lisolo ane pesa nga passe ma misu ezo kitangai muta pesi nga lisolo ezali mwana mobali o batinda ke azongisa mwana mwasi oyo ye mutu apesi ngai lisolo oyo mais désolé déjà na minute o mwana mobali ngo azala kalisu na ngola te mwana mobali o tozobeta lisolo aza déjà na kati ya États-Unis mais lisolo yango tellement bandaka lisolo yango pe ayebeli kaka histoire yango ndenge nini ezo kendele bandeko nanga ndeko mobali nde apesi nga lisolo depuis États-Unis d'Amérique yende apesinga lisolo lobi jour yango ma misu etanga komona mama na ndenge azala ikolela abi nazo ebeloko na osala déjà erreur na sala et puis na bala déjà et puis mutu na bala nga nazana nga congolaise na eko bala mutu ya mboka yo boyebi ba logique donc azapeli lisusu mu Congo donc soki na lobi ke na changer maloba nga na famille o nazali donc na kobima nani déjà na sina wanga na bana o mais na kati na nga na tika ka bango ata distance te abi oui ye mo pa ebisi biso abi mama sunga biso sa ranso mais soka to lobi to ya mama linga to ya te ndeko mobala yaki kozwa mbongo afongola boye valise ya bilamba bandeko mama tie nyoso ba sapato na ye na ndeko na mobali na biloko vraiment etonda mama lobi biloko o okotyango na agence eyeba ki à l'époque wana alobi ocha yango na agence wana biloko o ebima $1000 o pesa na maboko ake maboko pamba te azala dessus te loba za mwasi un jour ako comprendre nga eloko nini o salami loba na otika ete ane oyo ekosila te na oza na bango na kisa pona yo sombela bango lupango bande konde ko mobala za ashwate akoti na jeep ya mama bakepe kotika ye akomi mama patuni ndenge na bi azokanga kutu suki akanga basuki ne kitoko mama banga leli tanga yebisi ye aleli asenga ki pende kumbali ba photo a mwana ba lakisa ki pe ba photo mwana mama penda lela ki makasi erreur ya sala na vie mama azongi papa pe akei biloko ye chepa mama na ye ba biso bilamba u chepa mama na yo mais zela na ntoso solo la vraiment mama abino asa na problème wa il faut bakanga mama na yo mama na bino moi yo vanda a minute ezate il faut bakanga mama no bakanga mama na ngai na problème nya mama abino bakocha ba conteneur ba biloko mo ezaki ya mabe na kati donc bakosela ke mama makambu yango yo fondenge eza boye il faut kaka o replier mutu mona ni atata lobi soko mona na mama no ba musuba okanga pe yo mwa mobala tanga bimi asola ki pe na mwasi na ye
munoko pe kangami te mwasi na ye ayebisi mwana mwasi wana yebisi yaka na yebisa o omoni ndenge eza boye mama na bino ndenge eza boye tala ndenge akotaka ngula wanga na bino tala makambeleka tala so ndenge aza na libala bien mwa bino aza na mbongo ebele mais moye bino bobimesa te abota bana 4 omoni bana na mama bino bana mama ayebisi vérité nyonso mwana bandi kolela abi mama onga sabia wanga na bino ndenge eza bo mobala na ye bino te soka ko bimi libala mama na ye kufi et puis maman nazo banga a perdre mobile na ye donc ndenge ozaboye donc il faut ozonga siko omoni ndenge ni jeune fille ngabitenga na ozonga te naza baninga na ngape bazaka na benga nanu bango akoti na Facebook abandi ko luka andeko baninga na ye aluki baninga bakutani ye na poka baninga bayekotala tout ali ba sali copie na bango na mwana wana mwasi bayokana ke akende na ye pa bandeko ni mususu ali mobala boya ki pena mutema po mobali deja bande ko coopérer mutuka jeep moko ekumba ebimisa ekishasa pondenga mona ki maya misu ya mama wana esimbaki na ngote na sima mwasi na jeune fille na bayokana bazwa mbongo na $1000 mama na ya pesaka atikela fi wana atikela bango 700 wana ya transport ya zuka ka 1000 wana na valise bilamba mama na bonga pesaka abima nango akenda ndeko mwasi pe asali lokwa ya bimaki na ye atika ke na ndako baya kozonga bakuche te akya pa ko bimaki bona bilamba kimaka bakmaki histoire esila ye pe akenda na ye tellement zakine pe na ba numéro a fi wana ba continue ba ko sona fi wana ba Facebook ba solo laka ye pe aksala ba vi na ye ndeka asala ba vi na ko tambo lelo azalia we lobi azalia we lobi azala lobi azawa kana ko luka vi akenda okuta na garçon moko boy ta akuta na garçon na chezemi abotisi ye problème garçon na ko finga ya bandi ko nyokoma obenga sufia na place akomaki abina zo nyokoma mo etende na za anazo kokate mwana mobalo azwaka ngai boy fia na ebise ya solo me biso pende tozabo tozolonga fia ngo pa bombeleke bango bazo voyager sika biso pende tozabo tozolongwa wa na ebite so tokosani remplacer biso na ndako tozasa kokoka kofuta ndako abina ebi kute bandeli na suka te fia ngo ayekotala ina hôpital fia ngo tanga ayekotala ina hôpital amemela ke moi quelques blocs abo kondi boya bien na kondi garçon nyoko linga kofinga kutu mbongo nanga ezalaki se kutu na eba ka ifalika na bima nanga ta kongwa ngo abondeli mo mbana bi est-ce que boko pesa nga numéro ya mama nanga oya changer kata lobaka opesa nga numéro ka na frontière boko pesa nga kutena benge kala mama na kima kana ngai bango sunga mama okanga motema te mama ko sunga nga bite numéro ngo pe ebunga biso za nsusu na numéro ngo te jeune fille pas bombele ke bango bazo voyager pour ne que ça les sous stress et pesa sous passe bango pe déjà bazalaki na bango bien armé bazo kende na bango ndeko mwasi atikali ndeko na kome kosunga e ba ye bakabela ke mbongo lokwa 100,000 kwanza batikele babi luka to tekete loko mo pona mwana ndenge oshoboti mwana ngwa bana ko bela mwana ngwa zai maladi mona kama mke abeli anzambe no mwata mama na ngana nzela te nzambe no mwata mama na ngana nzela te mona ko bela docteur aikoya ta mwana beli makasi famille na ezali sute ke na Brésil ba voyage déjà ba na Brésil mais ba sola na ba kwa na Facebook et docteur ba même que l'hôpital moko wana docteur moko ayaki wana zakini de passage les akaba docteur abolingo ko jazo pesa mbote na ba pavillon et vous a bien atuti et pas à moi la mwasi wana amoni mwana na ye vous a bien mwana za bien mwana za na eka boye docteur nde na za boye abandi kolela mwana mwasa na abandi kola docteur alobi tanga moni bongo docteur asala ane kunati akenda ikaka ndeza ba docteur ba okende ko tala position ba hôpital ndezaka parce que docteur a un niveau vraiment élevé donc akenda ikaka kusala ba enquête quoi kotala kaka pona kuzwa ba relator ndengini na ba hôpitaux makambezo leka docteur abengiye bafandi libanda atuni uzolela nini abandi ko expliquer docteur nazalanga la famille te nazalanga na boete ndenge naza awa docteur nazokoka te bosunga ngai bozongisa ta Congo nazokoka ngai te tala mama nanga donc abeti histoire nyonso kana minute wana et docteur azaki vraiment ému docteur azaki vraiment stresseux docteur azaki vraiment na pasi et
docteur amona ke loko sa ta lobi nani ozana ya binazana mobali me mobala ngo docteur soka bandi ko finganga soka bandi ko traiter ngai langa soka bandi ko finganga na koka tena place na fandaka ba okela nga mawa donc nde naza ana zo koka lisute docteur a ebisi pour ça les années abi pour ça nangeza kana zonge pas grand frère nanga ya yaza na Congo soko swinga kana na bima nanga Congo na mwana nga na ozana nga bien docteur a ebisi OK ça va problème ezate na kuide yo okubima ozana ba document bina na document te na obima ka bon c'est OK ça va ba pesa na mon traitement ba pesi mon traitement facture makamna surtout docteur a foutu et tout tant ba bimi docteur akena ndaku na ye place ya fanda kana mobala meki oswana mobala bandika ko mata batomo ko boye docteur katanga monya lobi ici y a pas la vie viezate na liswa mawa docteur ayebi kolongola bango alongoli bango wana azwela ki appartement moko na mwana afandi docteur akoma pe kosunga ye docteur akoma osunga ye po so salite longwe docteur atali na miso kibo mwasi docteur a comprendre que ane pe mwasi aza passable docteur akoma koya bande kaya mamoro likambo eza somo eza likambo ya somo bande ko comprendre la place ntozo chiter na lisolo bande ko na ngai abi docteur abandi ko linga mwana mwasi wana bandi ko linga ye docteur vraiment apesi ye loboko ndeko na biso pa mwasi na famille na o ba lokota kai na mboka oyo ba so continuer ka ko solola bande ko na ba ebisi biso to côté États-Unis yo pe bunda kaka o komata Brésil ko kanga basuki oya tana mwana na yabi kutana bina kutana docteur mono pitata docteur ana sunganga boye alobi o gloire au Seigneur to sepeli pour famille wana pe place bakenda ba ko sunga mwana mwasi wana ko zo beta lisolo na ye famille apande ko sunga ye mwa $50 ko mona batindeli ye mwa nini batindeli ye mo eloko so ba pe bazo yo mwana batindele batika ki pena mwana ngote po aza vraiment gentil aza fille moko bien selon bango ndenge ba expliquer nga na lisolo wana allez ndeko mwasi azo continuer kana docteur ba pese ka technique olia pena bambongo te bomba mbongo soka pese mwa 100 li ata 20 sala boy oza mwana kinyo yebi ba makamndenge le kaka courage kaka kozonga kinte lukaka obimisa mutu oza déjà na technique à terrain azo sunga na ba conseil et tout docteur a ebisa binga na mwasi naza marié na père à 4 enfants ya basi nenge naza a mwasi nanga vanda te lelo voyage abiso na ebiso mkona lia fufu ya mwasi nanga alambi penda bwache na ndaku ondima ngate donc tellement na kutani na yo na lie biloko na yo oza mutu aliboso nga na lia biloko ne na libana ndaku nanga na banda ko ya koliaka nanga awa na banda ko lekisa batana nga fona ambelure place bande ngoma place o bazwela ki lokola studio balongole na appartement na bazwele penda appartement ya 2 chambres salon tout ba télé ba installer biloko banini biso moto ebika mobali soka zolinga kota apesa kanon ba phare potanga ko kota déjà aller au moins boya etalité le ba mama nanga o ya théâtre alobi moyena boya nanga réalité o donc papa docteur a pèsé déjà ba phare et pas à moi na pelisse déjà ba mwinda jeune fille déjà 27 ans c'est une grande fille a couché pena moi na liboko bandeko ndeko pe ya moi si coaching kana famille na o ebima ba ebisi docteur ninga ça c'est peine na yo atazolo baté mais ça c'est peine bitika te salama na yo salama docteur asia sepeli na yo donc boye mais maka malembe azo pesa eka pa ba coach na bazo soana famille na wana bakende États-Unis bazo solola et docteur pas comme koya yiba ndi ko sona docteur abisi ko ngefuna ke docteur abisi OK le poani sala ba cours na yo sala ba cours et tout loko kanga déjà suki baluka mao bando sala moi et loko no moko boya déjà kabele ya OK ne suku na ko sani yo bandela lisusu o banda OK l'été sala ba cours et docteur apesa ke coup de pouce abandi ba cours et tout ba coach na pe ba encourager ki e kaka les commence à bandi ba cours là au moins si papa bande ko ba comme ko mana bango na docteur pona ko tambola pe pona mwango na biso mama ose ya silika mingi so ba minute eleki abandi ko kinda lobi
j'ai que kitoko na docteur docteur bakomi na bango mwasi na mobali bandeko nanga docteur ayeko zwela ndeko na biso ndako ya se azweli ndeko na biso ndako ya se na popular ndako kitoko ndako ya bien ndeko na biso ya mwasi amoni peke non docteur abandi kopesa ye ba espoir docteur alongoli ye makanisi ya poto mais akotisi ye makanisi ya vue docteur abandi kopesa ye bakambo ba technique ndenge nini akoki ko réussir pe kaka na kati ya Angola ndenge ni pe akoki ko s'en sortir docteur apesa makanisi kuna pe ba coach ne bazo pesa kaka makanisi ya poto mais docteur apesa makanisi kaka na Angola ndenge nini akoyeba ko s'en sortir bande konde ko moi si docteur asalele boutique ya nene makambo comme vraiment ko marché kitoko ndeko etanke mwana mwasi na motema malamu o mama leki abokola ki bango kuna na Kinshasa mama leki azaki na bana na emisatu mobali moko bana basi pardon bazali pe 4 mobali moko bana basi misatu moko ya muke nani na grand frère na ye ndenge batikala ale ndeko mwasi pe na ba force ya bandeko bomba abengisi grand frère na ye o atikaki abengisi na bandeko na mibale o ya muke mama leki atikaki mwana o ya muke mama leki atikaki na yepoye déjà sa zu position bandeko ne pe basi bakoti na Angola bakota bafanda kana ye yepe akota na ekikolo wana kaka nzamba sunga ye penza akoma pe makasi courageuse jepe efungama docteur afongolela eje bandeko na ngai bandeko toleki ba 2000 nyonso eleki wana po akotaki na 2004 jeune na ye pe koseka na ye ebandaki na 2016 ndeko mwasi amoni pe mwa Chine amoni Dubai na nzela ya docteur aza na position bandeko na ngai ndenge tokomi na 2021 o tozali ndeko na biso ya mwasi a continuer kaka na ba ibenge na ye abandi ko beta lobi je baby na ngai fona bwaka me bandeko na za na bango ifona lukoka moye ba kende Congo docteur déjà ninga za wefa sombela nga lopango etu mais na minute o kaka pona kanga docteur kitoko foka kazemi parce que docteur akotika nga na bima bongo te po docteur alingi nga vraiment mingi mwasi na ya voyage akavana ne kutu na ndako te mwasi akipaka na ye mobile te soka ka be mobile ya sebo donc nga pe na mutu na pasaka na ngata na ngana suna docteur bandeko docteur azwi na 2015 2016 17 18 19 20 21 lelo 7 ans na docteur bazali ensemble et docteur aye wana ayebisi ndeko mwasi esenga fona bima bwebwe ayebisi te yo mama obimisa te yo zobeta na sote to bimisa nde bandeko no bakende yo tikala no bima pote sani déjà a ozalaka bie so lingo kende poto obeta tour ke poto osomba lopango bulo somba lopango na yo docteur azomemeka na ba dimension mais azobomeka mikili docteur masola mikili pena lingite so ko to esi docteur ke sombi nga lopango na Congo docteur ako permettre mais o ya mikili ne docteur alingite de comment c'est pas bibu to somba ta lopango na biso eza problème te tango nyonso ndeko avani na kati ya Angola batikala komuna na mama na yete batikala te et docteur ayi komona kende ko mwasi azovanda musika na ye trop papa alika na bakota kaboye docteur ayi kozwa ndeko na bisa mwasi akomisie na kasenda akomisie na kasenda papa na biso ndako neza na mars ya komisie na kasenda donc apusie kaka pembeni okoti a obimi donc okoti alingi suta kata musika te akoti abimi papa zali na 2 voitures ya kitoko azo moko atika na disponibilité ya ndeko na biso a mwasi mais na ndako bayebi ke mutuka ne kota garage mais kuna bayebi ka mutuka eza na garage pas mécanique nzoka nde mutuka déjà ezalaka na mwepa mwasi wana pe edaka na ba course na na libota na oya bengisa pe na Congo baya na bango na Angola bandeko na ndeko na mobali et tout bafana papa na zo pe na charge na bango bavanda ka sans problème kaka ndenge mama na biso wana voyageaka azabe na mama moko boye ayebana ba pede ba lesbienne banini ale ba pede na o bayebani na ye ba signaler ba bi mère to koma omona père mutu kane koma okota na lopa omobwe ba songi ba fofokela bazanga katena ba fofoko ba kendanga ko fofoka bazanga raté fofoka partout ale bake ba yebisi mama yo ndongo vanda ka ozana mbandola ba bi mère wana mbanda mobali na yo azana mwasi moko boy mwana na mwasi ala jeune to landela ke boy mama na c'était bo landele na
boluka no boyeba pena be information bozwela nga mama sapone to ko tele ko to beta e pena ninga osakana te ba pede bazwi information balandeli pena balobi no kinde eza bazala pena na kasenda tala pena place boy lupango ngo pena yango to kanyango photo moi moi sana fanda kana mais moi ça ngo pe mère to mona muta masolo neti pa ke da ba Chine neti pe abima ke da ba Dubai boy po fi yango to kana ba confinement ba nini auti Dubai donc mère on dirait pas ça muta masolo moi suana c'est ça va pour mère te bino pena bomoni mutu kabito moni kara vie za kuna to moni pena to mona pe via kota ki to laleliana pena cousin to lali pena le pango na ngambu to moni pe viende nga koti viende nga bimi do eza pena on dirait famille pe le pango assez OK mama bongisa pena makambo abina okoma kuna sikoyo mama pe abongani bongisi pe ba petit na mère a koti penda boye esprit to ke kuna allez bake kuna tangu bake bakuti na lopangu batu bakuti bana et tout mutaza zapi fi on passe ba camarade na ba camarade ba fanda ki kande zaka ba camarade ne ba fanda ki na ya zaki na kata chambre ba bengi kingani yaka ko bima kaka bimi fara mama na atuni mama pa bengi na kombo na yo mama tali boye zemi bandeko na ngai mama tala bise ovanda abina ovanda oto yeko ya abina ovanda yo zonga kongote bani me ona bino elekrate poso na bino elekrate siko awa ezandenge ni mama na ba pede na na bardadi ne ba yaki na bango ba ya ko beta ba sasa ba telemi na ba ko comprendre peut-être maman ndenge jeune zokinda FC yaka na nuyaka ba koti na kati ya ndaku photo ya ndeko mwasi bino mo bika biso ba jeune fille pe boso ko so lingi ba fa réseau kota ba na partout ba WhatsApp Facebook nini yango pardon moi ça dia pena balona do balona kande maman atia pena papa na biso lor ki bundi bo porte-monnaie de Dieu côté kuna pena couple ki bundi bo neka maman na biso atia nenge pende ko na moi ça beta pena lona ya na vie mama dali amoni pena ke ba pende pe batali me pena pa mobali nonani mbali nanga mama bandi kolela bandeko nanga mama bandi kolela simbi mutu mama bandi kolela mama bimisi batu bazaka bandi kotuni onani yapse mwana nga na botaki awa mwana ya mama leki mwana ya nani abi bongo bandeko abi ya nani azani ya toza biso nyoso tukuta bimi bake kop bongo boteka nga mikona okende te mama adishmayar tonini mama makase sili abi na suki na ngai na suki bandeko mama na biso abandi kolela akiti na makolo ya mwana na ya mwasi alobi ya ndenge toza awa mata kita zemi oza na mwefe lomba yabi mama na ndeni oyebi papa abi yesu alliance ozomona mama no na musapi mobali na nga yeyo docteur alabi vina nga abi mama ona patile mama nasani abi mama na kanti kutolela soki nini ola mobali na yo ngano toza mama na mwana te abi mama sali bien poto kabwana po trace yebana te abi mwana nga na pesa mo mbala mbongo na pesa na numéro ya téléphone na baso ebokomi na ya osoma lopango na Congo fale na bima Congo leki na bino mususu mama leki na bino te abi leki na bino muso ya ko bela biso makasi abi ya ko sanga boye toza mwana mwasi lokola nga mama na abi mama docteur ebisa nga na bana 4 ya basi nga na obota mwana mobali kande docteur ayaka apesi kisi na tongo apesi kisi na pokwa aolandela soin alenga
na kende lokwa nga na mama Maria na linga mama nga mingi na kende balongola nga zempo mama nga abatela libala abi okosi et puis docteur ninga zana ayebi ke mama nga za na ngola wanga nga donc oza place okimate so na lobi ke o mama nga obimaka na donc libala no kaka ekufa pour ça c'est que docteur na obota te po mwana na libumu aza mwana yo za mobali ya mama na pona ko c'était pour charge ozo mwana ndako ye mutu azwa biso alokotanga na sena kati hôpital na ninga tombola nga likolobo donc na minute na ne loko ya kosala te nga mwana ndo mona nga fongoli chambre pa ba moni chambre na nga abi moni ndako na nga abi na azwa position mama toza bambana yo ndo luka ekimbana potanga na yaki soko bomba kingai onga kitabi mama na koyoka sayo kutu te pe na koyoka na ngate mama abandi kolela bande komi balo bazalaki wana na ya basi ba pede makasi pe sili bango babi mère mwana kitoko boye oza ba mbongo pono bimisa ki mwana tamikilité incident ya boye mère wana chouate zemi déjà boye ningi zana mama banga tunya bindi na za boye zemi za déjà 5 mois na oki 6 mois na longola zemi nanga ya mwana mobali o docteur a ozela a osombela ngana bandeko na nga lopango yo linga ko yosombela zo lopango na Kishasa nga moko pe kaka na basia ba confinement tozo ke na biso to luka moye to bimato ke ne pe kunguba ke sombela biso lopango na biso siko mama yo lobana mama abandi kolela bandeko mama siminzela akia mama adresse na biso ngoyo soza poso yo mona bana no mususu bo ya na poka ba ke oteka ya kana ndako ndeko mwasi abandi kolela na sima malgré taki munoko tango mama na yazalaki alelia eko benga ba ibenge na ye na États-Unis ba sololi mama lobi ndeko mobala na lobi tiko yebisa expliquer abi mama yaki ba yaki penda po ba beta ba sartanga me ba yeba kutinga na zemi donc yeba yebisa bi mama nanga bisiko ko sana bi ngana longola zemi abi manu no sala ngote so yaya wana koma lokwa yaya na ye oza na États-Unis o apesinga lisolo abi eka manu abi manu no sala te docteur wana nenga zana mission mto ozo charge nanga sko na longola ze boso so na longoli ze na boti nanga lisulte ze minanga déjà ya bona me malisumu na mama abokisanga manu bandeko ndendeko na biso ya mobali oya pesa kinga lisolo oyo ayebisa kindeko na nga ya mwasi alobi zela nanu ngala kopesa yo réponse dans 72 heures nakabola lisolo oyo na bandeko nga na yebi ata 3 ou 4 personnes nga na yebi nakabola lisolo ona bango oyo ayela nga conseil oyo pe ayela nga na sansa bongo na pesa yo na minute na yebe loko na osala te déjà zemi eza na kati pe yo so bengisi charge abandeko no loko na banda ko peksa yo tika bango bavana kisaba okufa te mais yo la kira na motema ya ma obengisa bandeko na yo lelo oso bengisi bango bakomi moyen pe otika pe docteur ezate siko mama na bino pe déjà eko comprendre déjà que yo ozali lokola mwana na ye soki alobi pe menacer docteur yo poko lokola sa docteur ebi puna ni azo menacer donc ekomi lokola déjà toza na kati ya dilemme yo pe na munition ninga na ebisoko yo za déjà ready oza déjà prête au bima yo ko bima na yo siko libote tikali na sima boko sala nini yango bandeko ya mamuro bandeko ya Océan du Congo mama Océan du Congo mwasi ya maele mwasi ya makasi mwasi ya bwanya ya mamuro aena likambo o liboso na bino ba mama na ngai pe ba papa na ngai ya maele ya Océan du Congo ya mamuro epa na bino pona kopesa bino lisolo oyo ya pasi na ya mawa oyo ekoleli mama na biso quelque part maman aza na faute mais ba réalité ya mboka mopaya pe ezalaka na makambo nango et maman akai kuanga na pe bano bana mona Kongo te po bano bana mona Kongo bazana mo awate akaka kolobaki na bota ngaka pe ko changer le côté en voulant trop gagner on risque de tout perdre siko docteur pending aza wana boye aza pe moto oyo ya kotika te selon l'histoire ndenge na yoke Koumida n'est pas laissé. Et vous commettez nos filles. Si vous bandez kunangai.
ndeko wana ya mwasi alongola asala abort pona mama na ye poza mobala mama na ye balata na lopete pour les meilleurs et pour les pires baboti bana 4 baleki na bango bazali asala nini yebe quelque part abengisa ya ye déjà même kolo kolemba te ba ndeko na yo bazaki na Congo o mama leki abande ko bokola bango yebe lokwa asi abimisi mutu na ngola abengi bandeko na ye bandeko omeka kosunga biso to meka kosunga mwana mwasi oyo abima na ye lokola bandeko bazo koyebisa kende poto lope mokili ya poto ango bandeko tozape na bandeko ebele bana ba poto bana bango pe na ba mibali te bazo nyoka bakomi kutu kozonga tina ba Afrique ko luka mibali da bakomi tiko kende kozwa mibali na Afrique mususu poko mona doki position ezate bandeko ebele kuta komo préférence soki un jour okenda nga poto na mibali la nga nazo mobali nga na kende poasunga ngata na musika ni bandeli po ebandela vie moko te seka ata kuto kuti ba boti no na mboka ngana ebandela vie ezalaka na ba complication so ozu complication côté ko liate na ndako te pesa ko lalo za à l'aise okoza complication pe na santé so ozu côté ya santé te okoza complication na makaba mukanda okoza ko donc ebandeli ya vie ya mutu ne surtout ya déplacement mutu tout azana histoire ne kande to yaka na mukili oya se bande ko passe na motema yango nazo senga bino aide ajuda ekosala biso bien makasi bandeko bolandi ya mamour bomeka kosunga biso wana nazo pesa ba condoléances na ngai na grande famille congolaise artistique ba comédien na biso na pesi bino ba condoléances ba comédien nyonso nazalaka na bino kosolo la air nyonso mémoral boleki ebele so ino bina banda atina sukisa vraiment boleki ebele pour la disparition ya maman na biso Chako vraiment na pesi bino pa courage Nzambe abatela bino bozala malamu lolenge toyoki lisolo ya mama na biso kokufa na pasi ya minu kolongola minu misa tupe kotika biso mokili o tozali bandeko na ngai toyebake toyaka na lisolo tokufaka na lisolo ezana mutu moko te akufa sans histoire yango mamour alobaka la vie c'est l'histoire lelo oyo nga mamour tango na botamaki soki otuni mama nanga akoyebisa bino na botamaki boye na lekaki boye na belaki mingi ezalaka na docteur moko kisi nanga na bana ko bikela ezaka na docteur ngondo utapoto place kutu pe azali na miniti nga mamour na yebi ete me na yebi lisolo na ye docteur Mars soki na bosante kombo mama nanga apesa ngai docteur wana de asunganga polo naza na bomoy to nazalaki na histoire moko na bomona nanga mukolo pe na kokufa na kozala na histoire mba msusu na lali nanga kaka halalaki kaka belite akufi akene ko bota akufi akene ko sa donc mutu no surtout na vie ayaki na histoire na ye bande kwa tato lobi atato mati atato fingi atato kei toyeba kaka na vie tozali awa la vie c'est l'histoire et l'histoire de notre maman Chako ebongaki esuka kaka lolenge wana parce que mutu moko te na sena moi akokufa sans histoire misosi bakufi na nzela accident ya mai ya mituka ya nini donc la vie c'est l'histoire courage et mes condoléances na bandeko nyonso ba comédien nyonso ya monde entier Congo Kinshasa surtout vous a vraiment touché maman Nabiso accueille moko ya ba icône Nabiso vraiment que le Seigneur nous assiste et a pe Angola ba comédien bazali op ba kosala matanga na Angola kasi biso ba maman to kendara te poto yebi vie ya ba comédien Angola eza vraiment mingi malamu te bazaka ka oyo mbeli ya pa wana etali biso te fils sans polémique akota yango te yango vraiment beaucoup mona penza mingi matanga ya mama Chako ya Angola te pona epai ya maman parce que l'Angola eza na ba déception ebele et merci beaucoup anezalaki émission na biso to solo na mukona lelo oya mamuro asepelaki a partager na bino bandeko likambo ya somo ma ya vale super pin oyo lobaka ya mamuro bandeko boye bakosunga nga mamuro bobenga pote na benga pendeko na ngana mobali na pesa ye lisolo oyo longonya na yo fololo matondo mido mwasi ya kitoko Nzambe alola apambola yo mon bébé ko wanga na mwana ezali mabende ko yo wanga na kamwana na yo keba akokoma rival na yo keba
Keba, mwana aza bénédiction. Il y a plein de gens, on a yebi, oyo yebi, bazo lala libomo na se, bazo liate bazo 17 ans, 28 ans, 30 ans, 12 ans, 5 ans, 6 ans, il y a mariage, 1 année, 2 ans, bazo botate, bazo ba traitement nyo surtout bazo botate, kasi yo nzamba pesi yo mwana na bolenge, nzamba pesi yo mwana na bolenge yo olingi o négliger mwana na yo. Yango yo kalisolo mamura eli yo soki yo posala kabongo talasi kende koluka ba oya yo senga bango bolembisi zongisa bana na yo na makolo na yo. Mobali akotika la mobali mutu a changeaka te ezaka nzambe notre rabbi, mais mutu a changeaka même si aujourd'hui mutu ayebi ke okosaki ye atali kama ngweze ya munendenge nini oyebise na kosaki yo par amour pona perdre yo te yango na kosaki siko to sito balani oko bengana nga bana nanga siko lelo yo bombika secret bana na pe bayebi te bandeko na bango boko suka wapi bana pe baza deja bashungu baza bangolana boko suka wapi na bana na yo lelo likambo soki yokani ekosuka wapi toza toujours en direct na lisolo oyo ya maman akotika ngote puis mutu wana toza vraiment moi proche akobetela nga pe continuité ya lisolo o ndenge ni ekosuka soki pe papa so docteur akoyoka to soki pa akoyoka te na yebite ndenge nini ekoleka kudia soso kudia maki papa docteur aliango ayeba ya ofele nego mwasi soso les sala pasi mingi maman c'est on a ya mamora eza vraiment pasi makasi kasi nzamba lola aleka na kobate la bino encore une fois joyeux anniversaire à ta maman chérie, que le Seigneur te bénisse sala toujours ingeta ba gros bisous na libota na ngai mobima mon petit frère mon grand frère, je vous aime beaucoup, que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine épisode, ciao.